ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Bonjour, Balandignon, il y a ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one, que Dieu vous bénisse. Dans le baka, vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabino pour nous attaquer le côté. Merci. Nabaïbo, copé Sabiso confiance, ma kasi pour côté, ba copé Sabino toujours biloko oyo, ezo salama awa na République démocratique du Congo, mais matali politique, bien que Nazali éprouvé, ngai wabino l'ambassadeur de la joie. Jimmy Boyembe n'a allé éprouver, donc maître continue toujours à servir bino, l'air programme pe ko bima, to yib sabino ndeng makambo makole kame, ndenge to sto la pandai kinga biso na bino, to allez toujours coller serré pour que to pe serabino maimatali politique ya la République démocratique du Congo, la personne bote mingi lisusu bo pesa biso ka confiance to ko banda ko pesa bino c'est comme mbeba ezali bo ibisi biso mo esikape o to ko sala bo iso tabo sala bo pour que to kene kaka makambo eli kaka malamu. Alors mboka na biso bo yebi to ko zala makambo belé to ko kende petit à petit vers 2023 oyo wapi mapona mi fo esala. Est-ce que mapona mi ene ko sala mande to ko mona makambo ko kende na lo baka yango to zali le seul pays Oyo, en pleine 61 ans, il y a indépendance. Togo de Fali Panatongo pour te foutre na pourquoi. Seul le pays en plein 21e siècle, 61 ans après, au Komona, Bazoteka Lipa, Bakati, Bachema Badikolo, seul pays 61 ans après, au Komona, Bakeko Tia. Kwanga bakati kwanga na Thompson moko ya mukie soki ya 16 plus bakabalon 4 parties bazoteka na kwanga bakata seul pays au monde tilelo en plein 21e siècle tout ça na république de fourrage oh de moi ben au lieu de fourrage ba fourrage là komi tuna 10 ans plus tard awa toko creuser partout pour tout ça ba fourrage mais si Kinshasa ko dindati Kinshasa Dini. Pour 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. T'as le niveau. Nous sommes en train de progresser dans les mauvais. C'est-à-dire toujours progresser dans ma baie. Donc Congo est en train de progresser dans les mauvais, dans les mal. Mais nous trouvons ça, c'est normal. Ceux qui te disent que non, peuple faux à télémat. Elle a raté incitation à la haine. Mais Ezalakande, que le peuple fort a déclaré que trop, c'est trop. Debout Congolais, le peuple congolais longtemps courbé a besoin d'un soulagement quand même. Longtemps courbé, souffrance, a souffert ma casse. Tozo continuer. Ceux qui te lobby au tolobaka, oh, on s'est aîné, oh, ozo pousser, ozo stimuler. Non, non. Il y a l'article 64 et c'est constitutionnel. Lorsque le peuple se retrouve, il doit se soulever. Et soulèvement amoureux, c'est normal, c'est loyal. Voilà, maintenant que Balandi, Ming Babana mission à Bisso, c'est d'ici et d'ailleurs. Maintenant, bandako beta lisolo na biso makasipe na ba diaspora. Bon, et bien le monde na biso Congo. Congo, il faut topé sa diaspora. Merci parce que à 90%, ce sont les gens de la diaspora de ba ko simba mboka oyo. Parce que na biso moko awa na moto asalaka. Na moto asalaka te ba indenge moko. Au moins yemutu okoloba ke o salaka mais okozanga 500 francs. Moto pa salaka te akozanga 500 francs. Nango moni charge nyon se tomba wapi et tomba na diaspora na yango boko mona toujours na émission na biso oyo to yamele kibino ndeko Kerin Maizo. Merci na Kerin Maizo parce que après ça to rozong c'est lundi to zasu na Kerin Maizo donc boza la rendez-vous lundi na Kerin Maizo to na Patrick Mbeko to zana yepé prochainement donc to sona ye to sona ndeko boketu to sona commandant eso déjà boza ba rendez-vous na bango mais dit c'est lundi déjà to zala na Kerin Maizo donc to sona mai matali mboka. Alors si je me le zaliming to betali solo ezali par rapport il y a face à face oyo Martin Fayulu à Sarakinan de Christian Lusakono
une analyse critique sur son discours, interview à ça qui plutôt dans des Christian Yusakweno. Et on va également parler na nomination au tout ça la maboyebi tout nommé président loi Tchani au ça la makambo ebelawa. Les gens pensaient que ndeko Noël Tchani a conflaté ndeko Félix pour que ba pesa banque centrale, mais malheureusement est tourné dans vinaigre et ba pesier nini wanate na yango to kobeta lisolo ya nomination ba ke cha mwana mwasi na kuna. Est-ce que ça va aller? Est-ce que bakoloba moi ça nazali na azaki na FMI azaki na soki na BAD soki wapi tozoye bate? Est-ce que ezeni alors to remettre les selon on a moko ya ba secrétaire exécutif azali pe membre d'honneur ya SID Italie. Il s'agit bien de Papa Loso. Donc je dis bien Papa je dis bien Papa Loso. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous soyez en ligne. Je rappelle que tu kozala en ligne na Papa Loso. Papa Loso azali le secrétaire exécutif pe azali membre d'honneur ya SID Italie na yende to kozwa vraiment maimatali mboka na biso na politique. Alors bonjour Papa Loso. Oh, je crois que tous os voyez en ligne kala minute to kota ye. Donc voilà quoi. Voilà, donc on est le seul pays où il y a tilelo bakobeta masolo ya kodefa. Ce peuple congolais, bandeko. Toko kende wapi avec cette vie. Au Congo, on ne vit pas, nous vivons. Est-ce que réellement l'état de droit qu'on a prôné il y a longtemps, est-ce que réellement l'état de droit wana réel, ou bien c'est un mythe? Est-ce que réellement, comme on avait dit, le peuple d'abord, ces concepts peuple d'abord, est-ce que le peuple congolais a bénéficié néango vraiment? Ou bien ça devient les poches d'abord? Peuple d'abord, mais peuple wana a souffrir, a transport passé. Le seul pays où il y a excusez-moi, que chaque individu, chaque personne a pris, il y a ndenge na yemoko, il y a transport, c'est-à-dire un chauffeur mobile à demi-terrain au vu au-dessus de tous les agents de l'ordre bakomona. Donc je vous dis, mesdames, messieurs, c'est très inquiétant de n'habiter ce qui nous allons où? Tu sais, nous sommes dans une république des fous, où tout le monde est fou, où on s'en fout de tout. Mais ce peuple est en train de souffrir. Ces peuples sont en train de souffrir. Oui, je disais, tous en ligne, Papa Loso Azali, le secrétaire exécutif, membre d'honneur, il y a SID Italie. Bonjour, Papa Loso. Bonjour, Jimmy. Bonjour, papa journaliste Jimmy. Oui, dans sa présentation, par rapport au Néren à lobby, qui s'appelle quelque chose dans la présentation dans le lobby. Donc, par rapport à Moko, titre Nanga et tout ça, ou bien par rapport à ma solo? Par rapport à titre, non, nous d'abord présentation na yo. Ah bon, voilà. Bon, Ngai, peuple congolais, peuple Nabiso Ndenge, pour Landaka Biso, na papa Jimmy. Hein, papa Jimmy, grand journaliste. Ngai na komisaka papa Jimmy, grand journaliste. Ouais. Baza peza mingite na niveau na ye. Hein, Namboka wana tokoma ba journaliste ba médiocre, bazoko landa ba politicien. Mais papa Jimmy landaka na ye ba politicien te. Alors ngai nazali monsieur Loso Kité Tiboya, nazali membre d'honneur ya parti SID, ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi, président élu il y a 2018. Et nazali lisusa wana kati ya Italie, secrétaire exécutif ya SID Italie. Donc nazali lokola représentant ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na mboka Italie, bien sûr na Vatican parce que Vatican est na kati ya Italie. Alors nazali ancien fonctionnaire à Banque mondiale, na sala kuna 25 ans. Na yebi na sali na Afrique mobimba, na yebi bamboka nyonso.
nasali na Congo Brazzaville, nasali na ngambo wana bayebi ngai, nasali na Cameroun, nasali na Togo, na Benin, na Malawi, na Madagascar, na Île Maurice, et papa nyonso en Afrique, papa loso ayebi yango. Oui. Alors yango tozo ko bunda ke mboka wana to libérer yango, to ya na gouvernement moko ya kafu to bongisa économie. Peuple congolais azo musala, bana bali ya matembele, bakene na classe kitoko. To sala ba clinique kitoko. To bunda na Covid lukuta we bazoko kosa bino. Covid ezana Kinshasa, oui, mais Covid na Congo mobimba ezate, ezami mingi na Kinshasa. Alors il faut to combattre Covid na Kinshasa. Alors kuna na bamboka mususu to sala ba masque, to sala ba geste barrière, mais batungisa bino te na ba couvre-feu na bamboka mususu lokula Kisangani, lokula Lubumbashi, Matadi, Kikwit, Mbandaka, Kananga, Mbujimai. Kuna biloko wana ezate na Lubumbashi, tozana biloko wana te. Na Kinshasa nde na Ngombe, kuna ipai ba Indien batondi kuna na ba Pakistanais, to sala bango confinement. Très bien. To sala couvre-feu. Voilà, papa to bana masolo. Très bien, merci. Merci beaucoup les gens. Je crois que bandeko va comprendre yo au travailler puis na ba bisika ebele ba banque mondiale, bisika ebele. Mais to ke na no mai o ezali vraiment récemment le président le président Martin Fayulu, le bezala qui face na confrère ndeko Christian Lusakweno, na habité. Comment vous avez trouvé son discours? Il y a lobby speech, na lobby na face à journaliste. Comment on peut retrouver en votre petit commentaire? Oui, merci mingi papa Jimmy. Otuninga commentaire nanga na interview munene. Kabakata interview ya kafu oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi, président élu, asalaki lobby na Top Congo, na journaliste Christian Lusakweno, et tukoki kolobela ngo. Bon, d'abord nga koloba d'abord que peuple congolais bino nyonso bozo kolanda ngai o tala ndenge Martin Fayulu azokoloba, ezala français na ye, ezala makambo ye azokosolola, makambo ye azala kosopa. Il y a un vrai président. Ça, c'est un président. Le président parle comme ça. Président Alobaka, na modèle Wana. Ou le président, ou le c'est pas la même chose. Donc, moi, Martin Fayulu m'a dit, a sali interview à Kafu. Interview Wana, bino ba professeur à l'université, il y a Unikini, il y a l'université à Lubumbashi, na Kisangani, il y a UPenn. Bon copier interview Wana. C'est comme ça un président africain doit parler. Un président congolais, il faut loba modèle mwana mboka Martin Fayulu asali kabakata ya interview wana ya kafu na Christian Lusakweno ya chaîne Top Congo FM. Alors ce que tu ninga eloko nini eloko ngana retenir na discours ya interview ya mwana mboka nini toko retenir yo? Oui. Allo bozolanda ngai na bazolanda yo bayimboka bakolanda yo. Voilà. Alors donc eloko ngana na ko retenir interview wana alobi makambo ebele, alobi mingi, mais lo ngana ko retenir kaka makambo misato. D'abord na niveau ya politique ya mboka, ndenge ni tozoko mema mboka wana. Alobi bien, alobi ke ye azoko luka nini? Azoko luka bana mboka bayokana. Bana mboka bayokana po to bongisa gouvernement na biso, to bongisa masolo ya politique. Po mboka wana to bima na pasi. Oyo pasi bandaka na 1960 kino lelo, mboka ekomi 61 na, yo peuple congolais soki muta komi na 61 na, abimi suki ya pembe, akomi mokolo. Alo mboka na biso, ekomi na 61 na, mais azana suki ya pembe, mais azoko souffrir, azoko lia te. Alors mwana mboka Martin Fayulu alobi nini? Ati proposition de sortie de crise na mesa. Tshisekedi aboyango. Asali lisusu proposition ya ko changer seni. Tshisekedi abeti yango kara. Asali lisusu proposition ya loi électorale, ndenge nini tokokena ba élection yo ba règle de jeu kozala ndenge nini, Tshisekedi Tshilombo abeti yango kara. Bon, azoko beta yango kara na ndenge na ye, mais ezali ke il faut na mboka wana biso ba congolais to yokana, to comme ensemble. Ouais. Sinon mboka ezoko kufa.
Alors, alobi nini? Tshisekedi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi, na Joseph Kabila Kabange, na Bahati, tokutana, tosola makambo ya seni. Je répète, mwana mboka Martin Fayulu alobi. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila Kabange, Modeste Bahati, soki baza sati soki combien, na mwana mboka na bosani ye, grand prêtre Adolphe Muzito Fomopa, bato wana nyonso bakutana tobongisa seni tokenda ba élection ya malembe. Eloko ye alobi ezali yango wana. Peuple congolais bokanisa yango, est-ce que mwana mboka Martin Fayulu aza na tort to aza na raison? Isika wana ngai na banzi ke aza na raison, tolongola mboka na pasi. Tolongola na pasi oyo. Bana basili na Beni Butembo, bana basili na Irumu, na Jugu, bana basili na Mwenga, na Minembwe, na Bukavu kuna kutu. Alors to bongisa makambo, to longola mbako na pasi. Alors na makambo ya politique ya lobi nini? Makambo ya politique ya lobi, pardon, makambo ya économie, pardon. Donc wana to longo makambo ya économie, ya politique to kote makambo ya économie. Na makambo ya économie mwana mboka Martin Fayulu apesi idée na ye ndenge tokobongisa économie. Bon, idée ndenge ni mutu ya parti na ye azali collaborateur na ye. Na sali économie na Banque mondiale 25 ans na kati ya Washington, azalaki chef kuna, azoko diriger ba mindele, ba français, ba américain, ba belge, ba italien, ba allemand, na yebi ndenge nini tokosali kambo ya économie. Soki nazali conseiller na ye. Voilà tokoya. Oyebisa ye oyo ngai. Voilà. Monike to sala. Allô? Tokoya wana papa loso au relevé likambo moko ya bien mengai eloko na kotuna motuna parce que ekoloba mebele balobaki kendeko Fayulu président Fayulu a kenaki kokutana na ndeko Kanambe parce que pour na ke ba former front commun pour que ba s'attaquer et pas ya ndeko Félix. Est-ce que likambo na yo monyango ndenge ya solo belokuta? Mwana mboka Jimmy eza lokuta munene parce que bon d'abord qualité nanga ezali nini? Est-ce que Papa Loso a qualité? Oui, Papa Loso aza na qualité ya kolobela eloko. Na kopesa mutu na parce que ngana zali représentant direct ya Martin Fayulu Madidi na kati ya Italie. Exactement. Nazali membre d'honneur ya parti SID. Na solo kana mwana mboka Martin Fayulu presque chaque mois, peut-être chaque 2 semaines. Na yebi position na ye, jamais ye moka lobby dans interview ya Christian Lusakweno. Après ça na ata mbote te na Joseph Kabila. Un peuple congolais soko bozo koyoka ngai, soko boyoka ki Martin Fayulu Madidi lobby. Atika nanu ko pesa mbote te na maboko ya Joseph Kabila Kabange. Mbote ya pambo oyo. Jamais. Alors, makambo ezoko kuta wapi? Ezali makambo ya bandiko na biso ba ya UDPS, bandeko na biso o bana poto babenga bango ba Taliban, bato bana Kasai, bana ya UDPS. Bon, Kasai nyonso te, ngana zaka mutu amuria ba Kasai, wana ba vrai bato ba Kasai, wana za ba copain ya Kasai, ba momi ya Kasai baza ba vrai momi, to kokite ko condamner bango nyonso mais UDPS bana ya 10e rue, bana ya UDPS wana na lukuta azoko tambusa sango wana eza lukuta. Tshisekedi ayibi pouvoir ya muninga olia azoko kokate ko kambango siko komi ko luka ba excuse ko funda bato jour nini nani Martin Fayulu Madidi akenda ko luka nini pa ya Joseph Kabila akoluka nini yango? Joseph Kabila c'est le passé ngana lobakango. Monsieur Joseph Kabila Kabange, ancien président ya Congo, c'est le passé. On ne va pas vers le passé, on va vers l'avenir. Na ye, na mama Olive Lembe Kabila, on a respecté parce que azoko salisa ba Congolais, azali mama moko honorable, azoko sala musala kitoko, mais ye na mobile na ye, c'est le passé. Les Kabila c'est le passé, tokozonga le passé, tokozonga liboso. Donc là vous confirmez qu'il y a eu par contre entre Fumumpa,
Fayulu na Kabila. Absolument pas. Absolument pas. Et là, je donne ma main à couper. Hein, ceux qui m'ont na preuve. Babi Misango, ceux qui vous la vidéo, Babi Misango, ceux qui vous la audio, Babi Misango. Et ça le kuta. Et ça le kuta ya batu IDPS, batu ya Union Sacrée. Basuki, bazoko kokate, suko bakomi kobuka lukuta. Peuple congolais, bakambaka mboka na lukuta te. Comment komona bakambaka mboka na muyibi te. Papa Loso, comment komona avenir ya Union Sacrée wana? En tout cas, ngai soki nazalaki mutu azoko kobeta zeke to mondenge na kobeta zeke na Union Sacrée te papa. Soki nazalaki mutu azoko beta zeke, c'est-à-dire kotimbo na mesa, oyo akoganye akozwa nyonso. Ngai na kotia mbongo na ngai na Union Sacrée te. C'est-à-dire Union Sacrée ezoko kufa. D'abord bakomi na mama ya likambo entre batu ya Tshisekedi UDPS na batu ya ensemble oyo ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe na UNC. Non. Moi je parle de Moïse Katumbi Chapwe. Oui, justement. Na kata Union Sacrée UNC pezalit. Non, mais yo zoko memanga makambo ya Union de la Nation suki ya nani ya tato yo Vital Kamerhe. Vital Kamerhe c'est un prisonnier azana boloko. Mutu soko akoti boloko okangi dossier na ye. Dossier fermé. Ozomona? Dossier fermé. Mais Papa Loso, s'il vous plaît. Mais moi parenthèse. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, moi parenthèse. Na discours ya ndeko Félix alabaki lero wasaki kuna na tunaki na Goma aute koloba ke ndeko Kamerhe azali homme intègre sérieux quelque part akumisaki paye. Mais ce problème est que c'est que Zali Yangowana. Yo Zali chef d'État, hein, président de la République. Je vous rappelle peuple congolais que titre naïe officiel Zali, il y a Zali magistrat suprême, magistrat suprême. C'est-à-dire Zali juge ya munene, juge président munene, mama ya juge munene na titre naïe. Boni muta bati na boloko 13 ans. Ayibi mbongo à peuple congolais ceux qui 57 millions, ceux qui 420 millions hein, de dollars bati na boloko yo magistrat suprême. Ozoko loba que non ya zalakanaye bien aza sérieux, aza intègre. Yangona pona biso Tshisekedi azoko comprendre musala na yete. Il comprend pas du tout son travail. Il y a Zali magistrat suprême. Donc juge ya munene numéro 1. Boni mutu tribunal na yo bati na boloko 13 ans yo zolo ba azali sérieux, azali bona boye. Pona ngai Papa Loso, monsieur Vital Kamerhe asi akufa na ye politiquement. Voilà, l'avenir ya Union Sacrée. Il est mort politiquement, il est mort. L'avenir ya Union Sacrée da sombre. Yo olobi ko kufa. Mais yo muto meminga na makambo Vital Kamerhe. Tozongi makambo ensemble ya Moïse Katumbi Chapwe. Oui. Ye azali na difficulté na Tshisekedi. Parce que soko longoli ensemble il y a Moïse Katumbi Chapwe na kati Union Sacrée etikali kaka UDPS. Eko vivre na yango te. Yango nga lobi ke bango na bango bakomi ko bunda bazana avenir te na minute oyo plateforme politique pesa zana na avenir ezali plateforme Lamuka ya Martin Fayulu na Muzito. Hein? Biso nde tozo ko régner parce que Union Sacrée bakabwani na Moïse Katumbi na Tshisekedi pona nini bati bor ya bamindele bamilatre tozaka na bamilatre na mboka na biso bano babotami mama ya congolaise papa ya mundele to papa ya congolais mama ya mundele bana wana basiliki loi ya congolité ya Tshisekedi ya Chani azoko bundela Tshisekedi hein même village même tribu soki nini mais eza loi mabe boni yo okotungisa bamilatre na biso. Mais Azape appuyé par un des députés. Hein, Papa Loso? Mais il est appuyé par l'un des députés aussi. Yokako, papa. Ngana Kouilo, tozakana milatre na biso. Olivier Kamitatu, ancien président de l'Assemblée nationale. Oui. Tambola ya zakana yo muto kutambola. Siko akokoya na maboko ya Moïse Katumbi Chapwe. Soka kene kusala nini kuna toyebite. Mais ya za milatre na biso.
bamilatre baza mingi, Ndundu na Équateur bazali, Bamuyambo na Katanga bazali. Oui. Voilà, na ba Congo tozali na mwana malheureusement akufa na ye, mwana oyo azalaki star, oyo mwana ya Dokolo, atika biso. Donc tozana ba milâtre partout. Ba milâtre bazali bana na biso. Soko zali mama congolaise, papa Mundele, mabeza obi. To soko zali papa congolais, mama na yo Mundele. Eza problème te. Mais Tshisekedi na chani ba bimisi problème wana, bande kona biso ba milâtre basiliki. Et bazana raison. Basiliki parce que loi wana eza mabe. Article 13. Article 13 ya constitution ya mboka na biso peuple congolais nazoko rappeler bino. Elobi ke moto azala ndundu, azala pygmée, azala mulai, azala mino etengama, azali congolais azana droit na ye. Soka linga okoma député akomi, soka linga okoma gouverneur akomi, soka linga okoma président atelibaya. Boni yoko pekisa ye. Boni Tshisekedi Chilombo na Chani Noël bazoko pekisa bango. Bazana droit te. Voilà. Makamwana. Tozali d'accord na ba milâtre na biso batungisa bango te. Voilà. Donc pona ngai union sacrée ezokukende kukufa. Batumuli ba milâtre ya Katumbi parce que moko azalaka milâtre, etali bango. Ba parti wana nyonso ezokukufa. Po kimuyibi, bo pouvoir ya muyibi eumelaka te. Eumelaka na yango te. Alors pona ngai Joseph Kabila Kabange na moi c'est le passé. Bango bazala vino ya kala, mai ya kala, nzembo ya kala to bina to leka. Tshisekedi azoko putana na pouvoir, azoko kokango te. Azoko sona na Moïse Katumbi, ba milâtre ya Congo basiliki et bazana raison, ngana azoko appuyer ba milâtre. Voilà masolo ya interview. Ok. Ok, merci beaucoup. Voilà, dans le biboye, papa. Oui, papa Loso, oyebi que les oyo diaspora et aussi Mapenda surtout au Italie social il y a ba congolais malgré balobaki qui est social ba ko s'occuper nango parce que diaspora est sungaka makasi mingi. Alors comment on a yo en tant qu'économiste Mapenda au travailler na ba banque minene ya mokili oyo. Alors kota l'économie ya mboka na biso et okoko ça la critique nini et puis piste nini va sortir au toko sala au couple congolais bima pour que lobby paie sur le plan économique et tout ça la bien ya mboka na biso et puis soko zaki conseiller à Martin Fayulu Ndongo Lobaki okoko proposer nini. Voilà, merci mingi. D'abord nako banana na bandeko na biso ya diaspora, peuple congolais diaspora zali ba congolais. Tozali 100 millions d'habitants, tozali 100 millions. Na kati Kinshasa tozali peut-être 12 à 15 millions, mais na kati ya diaspora tozali 16 millions. Donc population yonso ya Kinshasa osangisi, bana diaspora baliki bango peut-être dans 1 million. Parce que tozali à peu près 16 millions de diaspora. Donc mboka mobimba. Kamwa mboka wana muke lukula Uganda zoko tungisa biso kuna na Ituri, bazali soki 16 millions kamboka muke ba congolais nyonso ya diaspora soko sangisi bango tozali 16 millions. Vrai bord, ba vrai congolais bango wana bazaza uko bamibenga bango moko. Alors par rapport na économie soki ezalaki pona 16 millions wana te nde mboka wana papa Jimmy nde tokufa nzala nde toliaka te bana ya diaspora ba 16 millions wana makolo emona pasi na malili maboko emona pasi na malili bazoko bima na malili ya poto basala bazwaka mwa quelque chose babwaka la bandeko tutikaki na mboka ekozala $10 $20 15 euros 20 euros tozoko tinda kaka biso nde tozoko sunga batu. Oui. Tshisekedi asungaka batu te. Babengi na français, en bon français, protection sociale ya ba congolais ezali na maboko ya biso ba diaspora. Les 16 millions. Bangonde to bazo kusunga. Parce que na niveau ya mboka social ya congolais ezalaka nango te. Social ezali te pona nini? Parce que misala ezalaka te, ba soutenir ba famille te, lokola ba mboka mususa wana poto. Oui. Okomona ndenge gouvernement mundele azo kolenge la famille. Soko surtout ozali na famille na libota na bana mike bazoko lengela bino
parce que on a un avenir en boka hein bana balia bien bakitanga classe bien pas à la santé kitoko parce que c'est ça le Congo de demain. Donc rôle il y a diaspora ils très important dans ce sens. Alors autour ninga lisusu ce que nazala qui conseiller il y a Martin Fayulu Madidi naza conseiller naie mais privé mais il est sera comme président il y a Congo pour la lobito en 2023 ndenge tozokotia elika que tout ça la élection kitoko peuple congolais a ponaye lisusu lokola ponaki en 2018 na président Martin Fayulu nini d'abord lokola lobaki lobby na émission il y a Christian Losakweno hein alobaki yemo kazana plan économique na ye azana plan économique na ye tokobanda na plan économique ya mwana mboka Martin Fayulu mais ngai lokola conseiller na ye na koya na mwa mayele oyo nga na yokole na Banque mondiale na Washington na zalaki directeur ya ba projet kuna na koya na mayele wana na bakisi na oyo ya ye moko na ye me hein plan économique na ye tokosala ndenge nini tokobongisa économie wana na kopesa bino kaka idée première chose tokosala premier acte mboka wana hein d'abord tobongisa budget à l'état tokoki te kozala na kati ya mboka ya 100 millions d'habitants et tozala na budget ya 4 milliards est-ce que ezalaka hein est-ce que ezalaka peuple congolais na kopesa bino comparaison voisin na biso Angola hein soki bazalaka soki 30 millions d'habitants bazala na budget ya 200 milliards donc Angola 30 millions bazala na budget ya 200 milliards Congo Kinshasa ya biso tozali 100 millions ya habitants budget na biso 5 milliards comparer 5 milliards na 200 milliards voilà toute la différence ya ngwana ko gouvernement na biso na budget moke wana akoki kosala banzela te akoki kosala ba clinique te akoki kopesa pension na ba fonctionnaire te akoki kosala akoki kofuta akopesa pe social ya congolais malamu te akosala pe social te tozo ngai tango na tamulangisa epesa nga mai na miso soda na biso o ezokolala libanda bangungi bazokoswa ye azokende kukufa na Beni na Butembo na masasi ya ba Rwandais ya ba Ugandais azokotamula kata Kinshasa azana sapatu te même Kisokoto wango Kisokoto ya ba soda elemba na madusu na kati on peut pas faire ça alors pour to sala armée kitoko to pesa bana ba soda na biso bilamba kitoko social na bango soki militaire congolais abimi Sokoto ya kitoko ya sika na matricule na ba bot na ye ya kitoko ya noir basket te bot policier na biso bien habillé social na ye kitoko ayebi bien ke na ndako tosali bango bakan soki tosali ba réhabilitation mwasi na bana baza à l'aise ya azokosala mosala ki policier oyo batindi na est kuna kokobundisa ba Rwandais na ba Ugandais azali bien. Voilà priorité na biso ekozala na budget à l'état. Tokolongola ngo na 5 milliards, tokokoma ngo première année peut-être na 100 milliards et puis deuxième année en tout cas 200 milliards. Mais yebi ke balakaka biso avant élection qui va comme ça on a 80 milliards. Balakaka pe biso hein. Ben wana ezale bon d'accord nana lakaki Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Ozoloba nani parce que bazaki ba Ndeko Félix président nani ozoloba nani Ndeko Félix est ça comme ça on a 80 milliards. Voilà Ndeko Félix a salaka ba promesse belé Ndeko Félix a prometaka kaka ko promettre omoni ngana zoloba Martin Fayulu soka komi président ngana zali conseiller na ye budget na biso première année 100 milliards na yebi ndenge tokokoma kuna na kotia ngo na ngomba te ezali secret d'état ya biso biso bana ya SID bana ya Lamuka na ko pesa secret na biso na bato na ba concurrent na biso. Mais vous avez dit budget après budget nini susu. Bon donc liboso budget alors na kolobaka par rapport na Tshisekedi il a prometaka makambo belé à sala kande parce que ça na bato te il n'a pas de gens na ko pesa par exemple moke a nommé mama oyo soki Malangu Kabedi Mbuyi. Voilà donc je crois Ndegoloso Papa Loso au précipité, bon c'est pas grave. N'angabe motuno tongato chuter nango et ça par rapport à la nomination voilà. Mais le bala nous tous ça na makambu ya économie voilà. Voilà.
tokozongela yango parce que nazoloba yango mpona nini parce que Tshisekedi Tshilombo azokopesa bapromesse mais aza na bato te mpo osala économie il faut oza na baéconomiste ya kafukafu ngai nasali 25 ans na banque mondiale na Washington est ce que mama wana asala wapi balobi azalaki na Togo na Burkina Faso na Cameroun ngai nasali bisika wana bambula toyibe na tikala koyoka komba mama wana te eza na Washington eza na bamboka wana donc il n'a pas de gens azana bato te ya kosalisa ye po basala économie po osala économie ya malamu il faut des techniciens azana ngo te mais Papa Loso mais Papa Loso je crois que biso Matungulu Freddy mais je vais terminer papa oui. Faut me laisser parler oui allez-y ayiba biso Matungulu Freddy économiste ya oyo azalaki na fonds monétaire atinda ye na Abidjan na Banque africaine de développement oui mais il fallait que azwa ye lokola au moins économiste na ye ati soki banini batitre nini asala ye économie ye azokende kolokota bandeko na ye bakamarade na ye ya Belgique epa oyo bazali komela bière bandeko na ye ya mboka na ye ya tribu na ye ezokosimba na yango te voilà soki na bon alors tozoki na makambo stratégie économique première chose tokozongisa budget ya solo ya 5 milliards te tokozongisa ya solo peut-être nga nazoloba première année ya Mafa 100 milliards deuxième année 200 milliards comment on va arriver na koloba ngo te eza secret na ngai nakokopesa bor wana na Tshisekedi te Tshisekedi azali adversaire politique na biso ngana kopesa mayela mosala te bon deuxième chose tokosala na économie ntango tokobongisa budget ekofungola makambo mingi batravaux tokobanda kobongisa banzela par-ci par-là baécole kotonga baécole mingi tokozala pesa makasi na bacentre na bakamp militaire bakamp bapolicier il faut tosala honneur dignité na policier na biso dignité na soldat na biso soldat congolais face à la fière policier congolais face à la fière azokende kobunda na zamba azokolia bangungi bazokolia na butu mais tala esika azokovanda tala esika donc premier programme réhabilitation de l'infrastructure lokola ya armée nationale ya FARDC ya PNC la police nationale congolaise deuxième priorité na biso troisième priorité oyo ngana ko conseiller to salango to luka bamindele baya na mbongo tozana ba projet minene ngana kutanga kaka quelques projets inga 3 oyo kopesa kurana kati Afrique mobimba inga 3 tokosalango tukuluko ba vrai mindele tukonégocier na bango ngana bazala ko négocier ba millions na ba millioni tuna batu ya Brazzaville tuna batu ya Cameroun bayebi Papa Loso tuna batu ya Madagascar na yebi ndenge nini ya ko négocier na mondele aya na mbongo na ye tokosala inga 3 tokosala ba projet mususu minene zali il faut train okolunga na Lubumbashi ya mbangu ezokoleka na Kasai ezoleka na Bandundu ekoti Matadi allez biloko ke na poto très rapide. Mais namoni tomonaki mpe ndeko Félix atambolaki mpe mpe bamindele ndeko Félix atambolaki mpe bamindele akei aluki mpe bamindele naka omoni mais en réalité tomoni rien ne s'est fait. Mais c'est moi nga nazoba ozo oyeba ozoloba kolobeza malamu mingi na expliquer yo économie Papa Jimmy yo zali grand journaliste allo ozoyoka ngai nazoyoka yo tozoyoka yo kilo bayimaka bakoka yo voilà basala que économie avec des économistes okosala économie na monoko te je dis et je répète que tata wana Tshisekedi Tshilombo azana ba économiste te bon azo ata nani camarade collègue na ngai ex collègue na ngai Noël Chani atia ye na kati équipe na ye mais ye azokende koluka bato azokomela na bango bière na Belgique bayebi économie te atamboli. C'est le président qui a voyagé le plus. En 2 ans, a sali 2000 voyages. 2000 voyages. Tokontaka. 2000 voyages. Donc, Tata wana zoko voyager 2-3 fois par mois. Chef d'État nini asalaka voyage 2-3 fois par mois. Avant d'akate. Kako luka social ba congolais ala malamu pona ye. Zoko luka mbongo, mais est-ce que monani na Congo? Est-ce que ba compagnie boni ba bimisi misala na Congo? Compagnie nini azoko bato misala na Kingabwa? Voilà. Na Lubumbashi. Okay. Zéro. Ok. Papa Loso. Zéro. Papa Loso, mais na koyoka yo koloba
ozoloba ke ndeko Félix azana ba économiste te mais tomoni récemment autu konome Mama Mbuyi wana Mama Mbuyi na BCC na Banque Centrale bakoloba ke ba ebele bakoloba ke aza mamoyo aza économiste monene a travaillé na ba instance financière ebele pe ya nini nebite yo omoni yango boni. Oui, merci mingi papa Jimmy, peut-être aussi les interviews à niveau wana. Oui. Bon, d'abord on a ningina loba avec clarté que ngai na koki jamais ko attaquer mama Malangu Kabedi Mbuyi aza mama. Ngai zaka respect kitoko. Ngai zaka vraiment respect munene pona ba mama. Ba mama nyonso. Lokola mama ya boti ngai, ba mama nyonso bazali bato ya photo respecter bango. Je respecte la maman. Lokola na wutu pe ko sala tweet nazo ko komisa mama Olive Lembe Kabila akomisa kaye ndenga zo ko salisa ba congolais tango azalaki na pouvoir na mobile na ye tango abimi na pouvoir azo ko continuer ko salisa. Beaucoup de respect pour les mamans toujours. Mais to ko sala respect na ba mama poto bomboka te je vous rappelle que tous allez 100 millions o bazana misalate bana bazo kufanzala matembele koma pasi na Kinshasa kolia eza pasi bana basili na Butembo na Beni na Irumu na Minembwe wana ezali ba pasi ya Congolais tukusisa ba pasi wana nani na batu ya bwanya na équipe moko ya kafu na niveau économie mama wana ngana zo komona kuna te bon bazoloba salaki na Banque mondiale ngana sai na Banque mondiale na yebike na niveau ya kana bango na niveau ya Union Sacrée ndeko Fredi Matungulu asalaki na Fonds monétaire ndeko Noël Chani asalaki na Banque mondiale na ngai tozoko mela café na réfectoire ensemble mama wana nga na tikla jamais koyoka sanguna ye jamais bon ezala na Washington ezala na Afrique parce que balobio azalaki représentant ya Fonds monétaire na Burkina nga na sala na Burkina te mais balobi lisusu kuna liboso balobi lobi baloli babio non azalaki représentant na Cameroun na Togo wana dossier na ngai tuna batu ya Cameroun otikala koyeba ete loso kite tiboya congolais nazalaki 10 ans responsable ba dossier ya santé na Cameroun natikala jamais komona mama wana kutoko yoka sango na ye la même chose na Togo pourquoi nazolo belango Banque mondiale na Fonds monétaire bazali bana ya mama moko ya tata moko tokendaka ba mission ensemble soko tolobi ke tozokenda na Cameroun tokosala équipe ya Banque mondiale tokosala équipe ya Fonds monétaire toke tokutani kuna tozokosolola tozokosala tobengi coordination ya politique na biso tango bayaka na Congo bazalaka pe ensemble ezalaka groupe ya Banque mondiale bana ya Banque mondiale bana ya Fonds monétaire bazokosola ba ministre na biso na Kinshasa congolais yonso amona kango mama wana natikala jamais komona ye. Et puis troisième élément ba journaux financiers te yebani ba journaux minene lokola Financial Times ou ya Londres ba journaux lokola New York Times ou ya New York ba journaux lokola Le Soir ou ya Belgique ba journaux lokola Le Monde ou ya Paris ba lobby kambo moko te ya mama wana muta lobby yango ezali Jeune Afrique. Donc quel commentaire sur ça sur la maman Jeune Afrique tikana sisa mama papa Jeune Afrique ezali journal ya ba chef d'état africain bazalaka soki bazoko beta ye bazoko taper ye akoke na Jeune Afrique afuti mbongo apesi article basali article ya kafu Jeune Afrique alobeli mama wana mais journal mosusu ya monde entier balobi makambo na ye te batali na Wikipedia na internet azakuna te. OK donc wana yo moko otire ba conclusion na yo. D'accord. Merci. Je crois que sur... Est-ce que nomination Mamana, ça peut bouger les choses dans le bon sens? Non. Nous sommes économiste. Non, maman wana bon, je ne veux pas critiquer maman. Tu as critiqué, mais sa présence dans la tête de la Banque centrale, ça peut bouger les choses? Oui. Je vais vous dire, mais je réponds à votre question. Vous avez le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ezali poste moko ya kafu. Ezali poste ya ba décision économique. Tango bayaka bakendeka na Washington ku discuter na Fonds monétaire international, na Banque mondiale. To sololaka na nani?
hein totinaka nani totinaka gouverneur ya banque centrale Ouais. totinaka ministre ya finance c'est ça non Oui. vrai ou faux yo yebi yango Ouais. bon mama wana lokola yebene na ye te bamilio wana bamindele bazokolobela ye te bon nga mpe en tant que congolais asali mingi na banque mondiale namona ye te nayoka makambo na ye te Ouais. bon ok bakotina ye kosolo na bamindele na Joe Biden na Emmanuel Macron na bamindele ya kafukafu wana est-ce que akokoka parce que toza na niveau wana baloba ebe mama Kabedi Mbui alors comment va votre économie quelle est votre solution dans votre économie est-ce que maman wana koloba to akoloba te nayebi te Voilà. mais nga nazoloba ke tango Martin Fayulu okoma président batini nga mission wana mondele Merci. Merci Papa Loso. Je crois to Merci Papa Loso. Je crois que ceux qui n'habitent awa n'habitez vous avez 30 secondes ni no koyi sabayimbo kanyo so ba retenir par rapport il y a passage non le na ABC One. Bon, eloko kanga na koloba nalandaki vraiment nani ya interview ya nani ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi président élu mokonzi ya parti na ngai ezali po na ngai ezali interview historique il faut ba professeur ya université ya Lubumbashi ya Kinshasa Unikin ya Kisangani bana ya UPenn batangisa o basalaka science politique batala interview na kitoko balakisa ba étudiant na bango que non si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un président congolais doit dire ou doit faire bayoka discours ya interview ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na Christian Lusakweno oyo ya Top Congo voilà libonanga soka ezali wana parce que na loko wana Mon amboka Martin Fayulu alobi nyonso. Il a dit tout ce qu'un président doit dire. Merci. Alobi nango nyonso. Merci. Bon, merci parce que pesi biso tonto mekako solo lanayo maimatali République démocratique du Congo. Je crois que ce n'est pas la dernière fois, une autre occasion, tu rejoindras toujours yo en ligne parce que mission biso to le blaga pe mingi ba diaspora pour na repesa ka makanisi na bango nyonso na ka pour na refaire évoluer mboka na biso. Merci beaucoup Papa Loso. Alors, Papa Jimmy, on retire la vidéo comme ça. Voilà, oui, merci beaucoup. Donc, voilà, mesdames, messieurs, comme nous avons dit, émission, nous avons rappelé que nous avons en ligne, en duplex, Mwanamboka Kiteti Loso, Papa Loso, Oazali, membre d'honneur, le secrétaire exécutif, il y a ECD, parti cher. Il y a Martin Fayulu, qui est en Italie, il est représenté Martin Fayulu en Italie, qui est en Italie pour faire développer l'économie Nabiso. Après, il a reconnu quand même que la diaspora joue un grand rôle pour la sociale. Vraiment, il a dit qu'au Congo, il n'y a pas de protection sociale. La protection sociale, c'est même une diaspora. Donc, à vous de juger. Merci à la grande équipe. Merci Nadano qui était derrière la caméra. Merci aussi na Fali Matoko qui était au Bénis. Merci na Bandeko Nyons au Zubiso vraiment. Merci Tsikata Nzamba Pambo Labino. Ce qui nous a été tout prochainement. ABC One Television. ABC One Television.